be here and let's seek God. We are in a time that we are seeking God. And I need everyone. Let's all be together. The Bible is clear. Pray for one another. Amen. God bless you. Papa dit au revoir. Il est là. Le patron des patrons. Le Raïs Kabange, le président jusqu'à l'infini. Il est là, le président jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. De 0 à 0, il est toujours le président. This is Joseph Kabila in his new life after the presidency. It is now alongside the population that he leads a normal life. Papa dit au revoir. Il est là. Le patron des patrons. Le Raïs Kabange, le président jusqu'à l'infini. Il est là, le président jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. De 0 à 0, il est toujours le président.
Joseph Kabila, Living Monument. Allô, grand frère? Oui, bonjour, petit. Oui, bonjour. Oui, on a 18 heures qu'on s'en va d'aéroport, on a joué à l'élo. Hein? Mon Dieu. Ah, voilà. Il y a beaucoup de oh là là, ouais. Vraiment. Encore bien, vous avez le studio. Maman, est-ce que vous évitez que na kisasa bijou moko esalami na barumbu flati hoteli Massa Emeriba ezape musikati kaka na veli songololo numéro A9 soki nalobi lisusu bokanisa ndeti na lango. Bato yo tozana eloko te tokolata mpe kuna awa na Massa Emeriba eza mpona bato nyonso surtout baprix eza abordable pas de problème. Papa bokende na ye alakisa bino bachambre mpo soki nakei okokanisa ndeti na lango. Flat Hotel Massa Emeriba des Nonomombanza tous les jours vous propose différents services. Des chambres VIP à bon prix, cuisine disponible, installation hygiénique, refroidisseur et chauffage. Parking et sécurité assurée. Un personnel de qualité. Allô maman? Aigle, je n'ai pas la biloko. Non, à se déranger. Ndenge na lamba na poto, ndenge na zolamba na kisasa. Flat Hotel Massa Emeriba, bazape na cuisine, na zolamba dongo dongo. Biloko ya libali. Na Flat Hotel Massa Emeriba, 5 étoiles kosa. Soki na lungi na yebisa bino ndenge za kitoko. Allez, kuya kutale kitoko. Merci Nono Mombanza tous les jours et Maman Nadine Mombanza pour ces cadeaux dans la commune du Barumbu, quartier Beaumarchais. Pour tout contact. Namitiki mopepe na yo etindika ngai maboko na yo na mokongo na ngai etindika ngai yambala oyo eza ilamba ya kembo tunike tata apesa bobotolange eza ilamba ya fami oyo mwasi ya Potifara longola ngai ezalaki ya bango oyo misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalati elamba ya pale oyo Yesu apesi ngai nani abotola yango ebongo oyo akibeli ngai nani apesi ngai yango ngai na
na mitungisa te Yesu nde mopesi miso na ngai betabeta te mbongo eza motu ya kasi kondima na ngai eleki mbongo yambala oyo eza ilamba ya nkembo miso oyo emesana komona eloko te na bomoi na ngai yambala sambo oyo ekomona eloko lipata oyo ya moke bosomo nesu anonse mvula ekonoka akabe akomona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama nga mosali nakokufela na ila maltete Yesu kino na mona bababa babongola maloba ngai mosali nakolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te nazaya nzambe lisusu natepatepa te alliance eza makasi nakona kolela te nakoma ya nzambe nakona komitungisa te nakoma ya Yesu asikolo ngai na makila ya talo alatisa ngai elamba ya nkembo apesa ngai kombo ya mwana mokonzi nakona koma ya ye kona libela nakona kotelengana te nazaya Yesu. Bonjour, welcome si Welcome TV. Vous venez de suivre les images. Merci beaucoup na bandeko babengaki pour l'encouragement et puis merci na bato nyoso bazaki vraiment ba réponse na ba prière na bango nzambe vraiment azwa lokumu. Dieu vraiment vous bénisse et puis nous étions vraiment bénis le 31 décembre 2019 lors il y a réveillon na biso et l'apôtre Anderson Ngombo Mutuate akibiso et nzambe vraiment azwa lokumu. Alors toujours continuer message de continuer année à Sika 2020 année où vous en avez vraiment pété. Alors j'ai parlé de Méphibosheth. Nous étions dans le livre de 2 Samuel chapitre 9 verset 1er à 9. Alors nous allons lire rapidement. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Tiba? Et il répondit: ton serviteur. Le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que je juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit: ô roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus de pied. Le roi lui dit: où est-il? Et Tiba répondit au roi: il est dans la maison de Mafik, fils d'Ami, à Lo-Debar. Alléluia. Ici, tomoni ke ndenge tolobai ke nzambe alingi asala mutu moko bolamu. Souvent to priaka pona koluka la bonté de Dieu dans nos vies, to priaka pona kosenga nzambe faveur na vie na biso. Ici la Bible nous parle que David est en train de chercher quelqu'un pour lui faire du bien. Et nzambe azana besoin asala mutu moko bolamu. Et puis na yebike yozo la nangai et la bonté de Dieu va te suivre là où tu seras. Alors la réponse, écoutez la réponse de Tiba. Lorsque David lui avait posé la question, la première fois, David a lobby, il y a une personne, il y a quelqu'un dans la maison de Saoul, à Tikali pour la bolamu. Et puis au Tali, les après, David a changé de question. À temps où Tiba y David a lobby. Et ça, la côté à la maison de Saoul, à Tikali, en fait que juge envers lui de la bonté de Dieu. Alors Tiba, le ko la yebaki ke mutu moko atikalaki o ezalaki na kombo ya Méphibosheth et Tiba ayebisi roi David abiki oui Méphibosheth azali mais abukana makolo perclus de pied. Alors pourquoi Tiba alobai ke aza perclus de pied? Tiba savait dans les lois de David, pour ça qui loi ensemble était loi oh David a fait ça na loi David David alobaki boye. Donc ba boité, ba aveugle, bato nyosu bazana ba défaut, ba kokota na palais royauté. Pourquoi David a lobaki en donc cela veut dire le jour où David a gagné qui babitumbanaye, a gagné sur la montagne, donc ba Jéboussier, ba télémélakié, ba ébissé ba bike. Ici, même les boités, les aveugles, bango, ba ko résister contre eux. Alors David, comme il était fort, Bible dit que David, il est entré parce que a gagné qui yanga pesa ki loana ba boité ba aveugle bato nyosu ba katana makolo ba kokota na palais royalité. Voilà pourquoi Tiba
comme ye azalaki un ya baintendant ya roi Saoul ntango bitumba ezalaki Saoul akufaki babomaki ye babomi mpe Jonathan ale sikoyo Tchiba atikalaka na babien mbele lokola atikalaka na babien mbele alingi kopedre yango te alors Tchiba abandi kodécrire donc describe Mephibosheth comment il est parce que tant lokola yebi loi que ba boité ba kota na palais royal te ba avec bango ti ba kota te tant akozala boité donc cela veut dire il sera exclu. Alléluia. Yango Tchiba za ko exclure yemba la moko. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Personne ne pourra t'exclure. Quelle que soit ta situation, même si tu es perclus de pieds, même si tu n'es pas intelligent, même si tu n'as pas de diplôme ou tu n'es pas qualifié à faire quelque chose, lui n'est pas qualifié, donc tu es disqualifié. Même avec ta disqualification, comme tu es un enfant de Dieu, Dieu t'a choisi, Dieu a ligné à Salao Bolamu, Nzamba ko Salao Ka Bolamu. Peu importe situation aux alango. Parce que j'avais dit, la loi des hommes change. La loi de la nature change. Même aussi la loi de Dieu change. Alléluia. Et ça veut dire que dans la Bible, nous savons, dans la loi de Dieu, il est écrit, les jours du sabbat, personne ne travaillera. Jour à sabbat, mais on avait vu, les jours du sabbat, quelqu'un portait son lit. Parce que biso jour ya sabbat, la personne qui m'a fait guérir, la personne prend ton lit et marche. Alléluia. Bango babi non. Yo okoy kozwa metu na yo te otambola parce que sabbat eza loi o ya Nzambe batia. Muta koy kosala te zonga na Bethesda. Tu es condamné à rester à Bethesda. Tu es condamné aux salaka maladie nengozana. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être condamné. La condamnation des hommes, ce n'est pas la condamnation de Dieu. Dieu ne peut pas te condamner. Bien aimé, ça fait mal. Cette personne a vivre dans l'injustice. Il était malade, la Bible dit que pendant 38 ans. Alors que pendant qu'il malade, la personne où il fallait guérir, il n'était pas encore né. Regardez la peine où il a la vie. Imagine-toi, tu es malade. Et na ba moule belé na maladie au zanango. Mais moutou a kobiki sayo abota minanoute. C'est ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Jésus-Christ n'était pas né lorsque la personne était malade. Avant nama quelque bamboula, Jésus-Christ n'était pas encore né. Il faut Jésus abotama. Pour la koya ko sauver mon kakatani ya Bethesda. Bien-aimé dans le Seigneur. Ata lelo batu bachaka yo kate. Ata lelo batu bayebi ke ndenge za ngwana yo vine kufa esila. Mais je te dis, il y a encore une bonne nouvelle cette année 2020, tu seras la tête et non la queue. Cette année 2020, batu bakoye bakola kisao misapi, bakoloba. Tala nenge Nzambe asali na tina ya mutu tel. Bakoye bakosambela na kombo na yo. Batu bakomona ba miracle Nzambe na vie na yo. Et je crois avec une ferme assurance, étant que prophète de l'Éternel, Dieu m'a choisi aujourd'hui pour t'éclairer. Alléluia. Alors, dispose de toi dans la parole de Dieu. Et que cette parole, et quand on a quatre na vie na yo, que cette parole, et ça la bikam na vie na yo, et cette année, les gens verront que tu seras la tête et non la queue. Ta place n'est pas à Bethesda. Ta place n'est pas à Lodébar. Ta place et que yo bako vivre la tête haute, ta plate yo bako entrer na kati ya bokonzi na Nzambe. Alléluia. Alors David alingi ko yoka kutu oyo tiba lobite alobi kende lukela ngai. Alors la Bible dit que tiba ke ko luka Mephibosheth. Tanga kutana Mephibosheth alobi ne que le roi te cherche, Mephibosheth abangi. Et puis bato ya lo débat, ba yebika ke tangu yaso ke ne pas ya roi. Alors, roi, Mephibosheth na Tchiba, baye na palais royal. Alors, ce qui était étonnant, tanga ya palais royal, ba mona kaka,
handicapé azokota na roi na kati ya palais. Ezaki étonnant parce que l'eau ezali ba handicapé ba kota te. Handicapé azokota na tiba. Lokolo ezaki mibeko e wuti epai ya ye moko roi. Batu bakoma mayeba lobezate. Parce que ye moko asalaki luango et luango ezongeli échanger. Yango na lobi na yo ata batu bazo put you down ndenge nini. Les jours où Dieu va te localiser parce que l'après-midi na lo Dieu est en train de localiser la vie d'une personne. Nzambalingi a localisé yo. Tu ne feras pas des efforts. Mephibosheth kasala qui est fort. Il n'avait même pas l'idée. Et pas na que vinae et souki. Lokola sa qui déjà sa bukana makolo. Azaki akobeki mondia. Azo salate batu bazo finga ye. Alléluia. Batu bazo finga bazo tiola ye. Yoza nani. Pour lelo oye bako tiola mutu nzamba akeli. Disons la parole de Dieu. Verset 6, David mit des garnisons dans la... Verset 6, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 9. Verset 6, la Bible dit ceci. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu gardes un chien mort tel que moi? Alléluia. Tala oyo Mephibosheth alobi na roi David, alobi na ye, ngai nani nazali mbwa oyo akufa. Bien-aimé, mbwa basala matanga mbwa te. Et puis un chien mort, tu akufi ti akopola, alobi ngai. Pourquoi Mephibosheth a mis chacun à niveau? Parce qu'il attendait comment les gens l'injuriaient. Bako fingaye, yo mbwa. Alléluia. Yo mbwa, osana tina te, osana valeur te. Aibisi roi ngai nani. Mbwa o akufa. Bene me mutukudu sera kufi basala mutu wana matanga. Et même baki kunda mutu. Il y a des jours na mboka na biso to yebi ke ba célébrer ka ba jour o ya batu bakufa, ba célébrer ngo. Mais ce que mbwa o akufa, qui va les célébrer? Mephibosheth attendait les gens l'injurier comme ça. Yo mbwa akufa uzata na tina te. Mephibosheth abingai nani? Mbwa oya akufa nazana tina te bachola ngai. Roi David alobi na kozongisela yo bater ya papa na yo. Alléluia. Et ça linga plaisir parce que komona ke bonté ya Nzambe eza na limite été, ezalaka jamais épuisé. Même la dernière minute, Dieu, ce kalingi asala obolambu akosala yango. Non à cause de quelqu'un, non à cause d'une personne, akosala yango à cause de son nom. Parce que son nom ne change pas. Il est le Dieu vivant, souverain, le Dieu créateur. C'est lui qui nous a créés pour que nous puissions marcher avec lui. Il nous a donné la parole. Et cette parole que je vous parle est une arme efficace. Lorsqu'il est en train de m'attendre, en train de parler. Alléluia. Il faut recevoir la bonté en Nzambe na ne auto bandi. Le premier samedi, il y a mois de janvier, il y a première année en 2020. Et la bonté de Dieu est qu'on va s'y prendre partout où tu seras. Alléluia. Alors, et ça va plaisir, balobi, hein. C'est très, très. Le roi, il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu gardes un chien mort tel que je suis? Et David lui dit, ne crains point, je vais te faire du bien à cause de Jonathan. Et Dieu va nous faire du bien à cause de Jésus-Christ, parce que nous avons aussi l'alliance avec Jésus-Christ. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Toi, Tiba, tu cultiveras pour lui les terres. Toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que les fils de ton maître aient du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table, ô Tiba, avec 15 fils et 20 serviteurs. Ben, mais bazongisie ba mabele à papa naïe. Na ba serviteur. Alors roi lobi yo o banda kolia na table na ngai.
Mais sikoyo, naza komi tout na sikoyo. Bongo ba biloko oyo, tiba, na ba serviteur oyo ya tiba, sikoyo ba comme ba serviteur ya Jonathan, et ba serviteur à Mephibosheth, ba bana rolambela ye, ba bana okitiver pona ye. Nani nga bana roliango. Alléluia. Au monde de Nzamba salaka, a ressuscité batu en abondance. Au-delà de nos pensées, il y a qui n'a pensé wanate. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tous à Nzambe kaka na niveau na bisotine tozwa, parce que Dieu peut faire des choses au-delà de nos pensées, au-delà de nos intellectuels. Nzamba sala makambo au-delà. Awa Bible lobi ke roi lobi yo obana kolia nanga chaque matin, chaque jour. Obana kolia ka na table nanga. Donc cela veut dire quand les rois au soka linga lia, baozo bato ba kolia na roi bazui roi, bazui pena ye, bazui na bana roi bavandi na table ba kolia. Mais siko à part wana, yepe Mephibosheth bazo lambela yepe. Poza ba serviteur na plus de 20 comme dit la Bible. Bazo cultiver pona ye. Siko biloko ba obano cultiver pona ye. Nani nga bana kozwa yango. Regardez l'abondance de Dieu. Alléluia. Alors abondance wana yango za partage na on andi oyo. Abondance wana yango yo kotambo na on ne oyo. Tu marcheras la tête haute et Dieu va te bénir en abondance, il te bénira en cascade. Pour batu bakomona la cascade de Dieu et batu bakomona la bonté de Dieu dans ta vie, comment est-ce que tu vas refléter l'image de Jésus-Christ ici sur la terre et les gens témoigneront pour toi. Est-ce que tu peux dire amen? Parce que notre Dieu, sa parole est oui et amen. Nenga lobi, à localiser, je prophétise, étant que prophète de l'Éternel. Et cette année, personne ne va t'injurier. Et cette année, et tout le monde vont te montrer les mains. En fait, que ba mona, bola mona nzambo et salamina katina vina yo, et tu seras un témoin de Dieu. Partout où tu seras. Et tu seras les miracles de Dieu. Et tu vas recevoir la bonté de Dieu. Même à tous en Anganda. Nzambe akoye bako localiser yo, ako récupérer yo, ako zoyo, ako vandisa yo na table ya baroi. Voilà pourquoi la Bible dit, alors ka ba indigent, avant ça bango sika mona bakonzi. Nzambe ko lokota yo sika ezali. Ako vandisa yo esika yo vandite. Nzambe ko lokota yo sika ezali. Ako kotisa yo ne sika kota na nute. En fait batu, ta ba ko mona ba fungola munoko baba. Ah! Ezaka ye. Yes. Ye kaka parce que Nzambe wana zo sala. Alors que Dieu vous bénisse. See you next time. God bless you. To kutani lobi na église na Henze. See number 3 to 6 Station Road na Heza Arlington. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Bye bye.